Matondo na bino nyonso tu bopona étoile du ciel nalobaka oza muto oza béni parce que étoile kitaka na sete za ka toujours likolo. Alors na déclarer rapé te mutu nyonso aza fidèle étoile du ciel aozaka likolo si pa onezaka Yesu Masia ata moyinya nga ko isa te toujours na émission na bino bolingaka mingi invité du ciel lelo na yambi lisusu na bino o bolingaka mingi mosali na Nzambe Dr John Lokadi o tanto beta masona posa ko kabonezaka te mais contenu ata yango to kabona tika bino na posa alors tozo kobela kabisiko to kutenaki comme deuxième partie il y a sorcellerie et envoûtement. Papa mbote pai na yo. Mbote maman Elisabeth Gisèle Bachika maman pasteur mbote na yo. Voilà na yambia go papa docteur ya tongate mais docteur ya parole de Dieu no mo bomo rande mambezo bimaka. Alors totika ki bande ko na posa nde to chitela ki il faut ka to continuer pour être batu ba comprendre ni to ande ko besi la sorcellerie et l'envoûtement. Alors to kota ki na likambu ya envoûtement nde ni diable envoûtaka batu ndenge ni malubeza kana ngambu na ye. Maman Elisabeth tolobaki na émission oyeleki tolobaki tolobelaki makambo kindoki mais envoûtement na incantation ezali ba méthode oyo satana ondoki azo salela parce que na Esaïe totanga ka Bible lokola journal te parce que Bible lo biboye si l'on forme des complots contre toi cela ne viendra pas de moi c'est que atana tangité atana zamaele te mais quand on dit si l'on forme des complots c'est qu'il y a un endroit où baza ko former ba complot contre ngai. Alors Bible lo bilisusu quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est qu'il y a un monde parallèle oyo bazali ko sala baligue c'est-à-dire ko sangana ko vande sika moko pona ko bebisela moto vie. Et puis Bible lo bilisusu toute arme forgée contre toi, autrement dit bibuneli nyonso minduki nyonso oyo bako fabriquer pona ko bebisa vie na yo pona ko bebisa ko bota na yo pona ko boma bana na yo pona ko bebisa libala na yo pona ko mema yo na séparation divorce ko ou bien ko tia yo na célibat o balate o zala kaka boye ba mibali bazomona yo te parce que bandoki ba tia yo makala ne longi yo zokani sotela o zapembe mais ceux qui mutateli o mona ka tout est ténèbres. Alors biloko wana nyosu ce sont ces armes là et ba arme wana po ebebisa vie à mutu il faut kaka envoûtement. Alors nazo zongela lisusu pona koloba définition oyongana pesaki na envoûtement. L'envoûtement c'est un souhait de mort, de destruction, de perturbation, de bonheur conjugal, familial, professionnel. Un souhait de nuisance émis par les sorciers ou les magiciens et envoyé ou téléguidé vers sa victime en vue de les bloquer par la maladie, le chômage, les divorces, la stérilité ou détruire toute sa vie. Mais par contre, l'incantation est un moyen spirituel ou un véhicule qui prend l'envoûtement et l'amène jusqu'à la victime. Nous pouvons l'appeler, na batu ya français ya makasi, bato batangi, bayebi ba terme technique, toko kobenga incantation lokola télékinésie. Toko kobenga incantation lokola psychokinésie. Toko kobenga incantation lokola télépathie parce que yango yebite ozala na Moscou, ozala na Washington, ozala na Berne na Suisse, ozala na Paris, ndoki akoko tindela yo malade esika yo zali, azana besoin ya visa te. L'incantation n'a pas besoin d'un visa pour arriver là où vous êtes. L'envoûtement n'a pas besoin d'un laisser passer pour comme à place wana. Donc voilà. Donc bazan a besoin de prise en charge o invité yango te soki ozaka kakati na Yesu ça va vous aider. Donc pour fuir ces choses, être en sécurité, l'unique zone de sécurité c'est être en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà docteur John Lokadi olobi likambu ya envoûtement
ezoke de père na kilto ba organisaka parce que nzamba lobi si on forme de complot ngana yebi yango te parce que aza kuna teza quelque part ba osa ba kill alors mekano ko expliquer biso ba kill te wana le kaka ndenge nini et c'est pas ça comment pour muto ko m'envoûter Mama Elisabeth Bachika bandoki bazana ba moyen belé esika bandoki basangana kana ba réunion na bango bakoko sangana neti awa na mboka na biso et pas batetela kuna bayebi esika moko babengaka Enyamba Wadi eza musika te à quelques kilomètres na village ya Lumumba ya premier ministre na biso ya liboso Lumumba esika na mutetela nyoso ezala sambelaka te esika wana eza musika te na centre urbain ya Katakokombe babengi yango Enyamba Wadi. Mama Elisabeth ole kata na 1h du matin o mona soso na bana na ye bazo sakana bazo doda biloko mais na 0h na 1h du matin yo soso normal okoya ko sala nini awa mais na ba 0h oleki kuno okokuta banyama okokuta ba elephant bazo bina ya mwana batetela na kitetela na banga makasi babengi yango Enyamba Wadi esika bandoki basangana kana Kongo awa ata prêtre catholique nyoso yo kotuna ata mutayebi géographie ya mboko soko tunieka Enyamba Wadi ebiso na Katakokombe côté ba mama ulangi babotama territoire na ba Dr John ozaka na question na ngamenangi ona bakisa sus pourquoi kaka esa makana ba air wana ba minuit ba 1h ba 12h pour ba air musute monde mokili na mokili eza na mibeko na yango eza na makambo na yango donc eza ndenge wana eza lokola na silicité wana na lobele Enyamba Wadi mais ba mususu bayebi ke na lako mukamba na kasai kuna bandoki pe basangana ka pe place wana parce que et puis batu nyonso bayebi makambo mboka oyo ya molimo ya bondoki bayebi ke ville ya Kananga kindoki eza makasi na place wana yo moni na Kananga wana. Donc, okei lisusu côté à Lubefu kuna okokuta mabele pasuka dans les vides boye Mama Elisabeth Gisèle Bachika babenga ngo junga numbe c'est-à-dire makambeza na mukilo Congo ezana ba makambo donc mabele pasuka dans les vides mais ezana sekuna sikoyo mwa mai moko ya muke etiola kuna na se ya érosion wana eza makila c'est du sang. Yo mutu normal atende ke tozabwe na musuni na nzoto soko kito chika makolo place wana kolongwa lisusu te tio kokufa kaka place wana alors ti lelo bandoki basangana kakuna lelo oyo bato bayebi makambo ya bondoki na bo bakomeli même na Cameroun eza na grotte moko babenga ngo ngoki lituba bandoki basangana alors tango bandoki basangani kuna bazo benga yango pandemonium alors tango bango bazana pandemonium yo po ba envoûter yo soki azande kona yo ndenge yo zana ba mama Salome Bachika ba mama ni Bachika ba pasteur Miko Bachika soki ozande kona bango bazwi suki na yo na mondo ya normal suki na yo yo penyaki ekwe yo yebite ba lokoti kaka meshi no ya suki ba memi yango na pandemonium esika bango bakutanaka basali ata mwa cercle ya pamba bachi suki na yo kuna balobi oyo tochielie clôture ya munene lokolo monaka bamakako oyo bazana na zone donc ata bazomona oboye me yo zana yo na prison na bango pona nini suki na yo ya vie na yo eza kuna linzaka yo kati bazwi yango bamemi yango kuna makambo nyonso bango bakoloba likolo ya linzaka na monde de ténèbres ekokoma na vie na yo osukoli boye mai bimi omoni kikoso na biso ya batu nyonso te bazana moyen ya kozala na banini ya bien osukoli bazwi kaka mwa bayebi ke na mai wana salite no ya nzoto ezali mutoki na yo ezali wana solo no ya nzoto ezali soki bazwi yango bamemi yango na pandemonium babineli yango balobeli yango bachi ba identité na yo makambo nyonso bango soki balobi akobala te okobala te soki balobi akobota te donc voilà ba envoûtement ndenge ezali bayibi yo photo na yo bamemi yango kuna babandi kobinela yo donc envoûtement yango wana Mama Elisabeth bazwi photo na yo bakoko na yo bazawana soki bakoko no bazate ba mama leki na ba mama kulutu na ba papa kulutu no ba papa leki no bakoloba na yebisa kyo na lobi koko na ngai po abomande ko na ngai akamata ki baguette abeti na sexe na ye omoni ba biloko wana nyoso nde bato bayebi te yango na Bible ezoloba mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mama Elisabeth mama oya bota yo akamati suki na yo amemi na monde de ténèbres atiango na mabele
abengi baninga na ye bandoki ba cercle ti abandolo balobi abeti sexe na ya lobi yo soko bimaki na nzoto na ngai ya mwasi te kende liboso mais soko bimaki na nzoto na ngai nyoso kosala kosimba te oteka ekosimba te osala mombongo okokweya osala ba voyage okokweya osomba bandako okoteka obala libala ekokufa. C'est ça ba parole wana, les mauvaises paroles prononcées. Or ba parole wana obligatoirement donc il faut prononcer yango entre 0h et 5h du matin. Ah, kilte yango nde bazolo ba yango des paroles kabbalistiques, des mauvaises paroles parce que tango balobi malédiction en latin ezali malédigere, c'est-à-dire kolobamabe, attirer les malheurs sur quelqu'un, éviter les malheurs vers quelqu'un. Pourquoi tolobaka souhait mes meilleurs vœux de ceci? Donc kuna meilleurs vœux na bango le contraire na yango, ce sont des paroles kabbalistiques. Malade elongwa yo na nzoto te, yo makole ko vimba yo kaka, yo mutune ko tikala ko zala normalité, yo ko lokota ka biloko kaka na nini, yo ko vanda na libala te. Ces paroles là font partie de ce qu'on appelle envoûtement et incantation. Yo moni batu bavandeli yo ba mama leki no balobi mbo lokola biso to vanda ka soki na kimpangu soki to vanda ka wapi soki na malweka soki to vanda ka soki na luozi balobi mbo banda kenda na kisasa babani ko betelo makolo ba soki ba mema biso na mama na biso na mipende moko te bana wana bakobala te. C'est ce que batumsu bazobenga des lois établies parce que au moins ba parole ndengo na tango bazolo baka yango butu nyoso balobi la répétition est la mère des sciences. Alors Satana au lieu ndenge to bonde la kanzambe zabe pambola bango bazolo basala ye mabe abikate azala kaka malade. Des paroles là, ce sont ces paroles là que ba français mususu babenga yango imprécation ou bazobenga ngo malédiction. Alors tout ça font partie. Nakopesa yo exemple moko na nini. Bandoki basangani na butu po ba envoûter mutu balobi molili. Nyonso koma molili. Na foyer na ye molili. Na musala na ye molili. Na ba étude na ye molili. Na ba projet na ye molili. Amona eloko moko te. Trouble. Nyonso na ndako na ezalaka troublé. Libala na ezala troublé. Boyoka nina mobali na ezala troublé. Makambo nyonso ezala troublé. Metango bazolobela kayoba makambo ya boye na butu. Nani akoko bikisa yo? Maintenant, la parole de Dieu, la prière, c'est le contraire ya ba makambo. O yangana po mutu alongwa na ba makambo yo. Yoga place mususu. Alobi nazo benga ba malheur nyonso. Eya malheur moke komelaye, malheur ya mibale komelaye, malheur ya misato komelaye. Bino milimo nyoso bokolaboraka na biso. Na bino biloko nyoso ezana moi, ezala nzete ya mbila kwelaye, ezala miranda ko kwelaye akufa. Na lingi komona ye lisusu te. Ekomela ye, etombe ye, namoni na lingi lisusu elongi na ye, ezala normalité. Alela kakaka, mikolo nyonso alela kakaka, joug na ye, ezala kaka na kolela, azala mutapasi. Siko maloba ya modèle oyo. Yo mutoko bikela yango ndenge nini. Namona ba technique mususu ya envoûtement mama Elisabeth Giselle. Ndoki akamati mutu achina makolo. Tango tseki mana miketo bana osala biloko wana ochi mutu bobo ochi makolo likolo. Ndoki achisi koyo makolo wana likolo. Ali lokola kuna bakende na bilamba te. Balata ka sous-vêtement te, balata ka kazaka te. Alors afungoli sexe na ye nyonso atalisi yango pe azoloba. Alobinga yoyo tozana 0h. Na chi mutu na ngai na mabele. Maboko na ngai na simbi mabele. Ngayo na zakoloba. Mai etombokela ye. Moto etumba ye. Mai emela ye. Yo nyoka ya mulai, yo nyoka ya munene, yo nyoka ya mukuse, landa ye, mela makila na ye, landa ye na posu na ye, na solo na ye nzoto, landa ye, na memela o basouvetement na ye, na memela o bilamba na ye, na kata basouvetement na ye, oder na ye zaliwana, muto kine zaliwana, landa ye, kokanga mutu mususu te na tindi oka kipande konanga. Alors tango bazolo belobo makambo ya boye na butu, eza pasi mutu, alongwa na ba makambo ya ndenge wana. Alobi lisusu, yoka envoûtement mususu. Alobi kwe, nous sommes à minuit. Je suis debout. Lucifer, prête-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance, moi ton malfaiteur, ton agent malfaiteur. Je vais aller, fossoyeur, creuser la tombe. Menuisier, fabriquer son cercueil. Corbillard, amenez-moi ma chèvre.
Le sorcier agite sa baguette, il frappe ça par terre. Il y a 1000 chances que Muto Yazali Kobelela akufa. Yoka, place Moussous. Alors, je chante les sorts, qu'ils se réalisent. Je les transforme en chenilles, je les transforme en chèvres, je les transforme en coq, qu'ils deviennent ce que je veux. Toute la vie d'un sorcier tourne autour de l'envoûtement. Yango anabiso tolobaki boy. Namoni ke bomo yandoki ezalaka kaka na koloba mabe. Nakobetela mutu makolo, akobonga te, akobala te, akobota te, akokende musika te, akozwa diplôme te. Wana ezalo kola ba barrière batieli ona nzela. Ezalo kola ba limite batieli ona nzela. Mena pona kolongola ba limite wana kaka na liloba na Nzambe parce que la Bible dit je vais élargir tes tentes. Je vais élargir tes bornes. Alors babiloko lokola oyo Mame Elisabeth tozala pe mayele. Sous-vêtement na yo. Pourquoi bandoki bazoyi ba sous-vêtement ya mutu? Parce que sous-vêtement ya mutu esika mwasi abotaka eze esika alataka sous-vêtement. Esika mwasi azwaka zemi esika alataka sous-vêtement. Esika mwasi amonaka ba période na ye ya basanza eze esika alataka sous-vêtement. Mais na mutu ayibi yo ndoki ayibi yo sous-vêtement na yo. Mais ba conséquences eze belé parce que zeme ya kaka place wana. Moi na bota maka place wana. Bomengo ya mubali no ezaka ka place wana. Soki makambo wana ezali ya kobeba, c'est grave. Alors tango mutazui sous-vêtement na yo, c'est qu'il a de mauvaises intentions. Alors yo bungi saba sous-vêtement na yo landangai. Luka basali na Nzambe, basambi la yo. Kokende n'importe quelle église, kende église oyo Yesu Christu azali reconnu comme mwana na Nzambe, sauveur et libérateur. Et Seigneur, basambe la pona yo, Dieu est capable de récupérer ce qu'on avait volé. Dieu est capable de dédouaner ce qu'on avait confisqué. Dieu est capable de libérer ce qu'on avait lié. Parce que la Bible dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Docteur John Loka, Nalandio, qui moutake koloka, aitiza mingi esprit, aitiza mingi âme, aitiza mingi esprit ya mutu. Maintenant na tala na moni base ya sorcier ezo keka mingi na sexe, ezo keka na sexe. Pourquoi kana sexe? Maintenant mutu akenda koloka, aloka na sexe, aloka na esprit, aloka na âme. Mame Elisabeth, na monde ya ténèbres, oyo kakabalobaka, hein, kindoki ya mwasi, eleki ya mubali makasi. Tout simplement parce que mwasi azali na ba capacité ebele, et puis fonctionnement ya ba centre sensoriel ya mwasi lorsque bandoki bazwi yango, lorsque ba occultiste bazwi yango, bakoki kosalela yango une grande exploitation, bakoki kosala ba exploit ya minene. Pourquoi? Mobali ya koko tia mwasi zemi, makome mazemi ya mwasi zemi ya mwana te. Mwasi mutame magazemi. Mwasi c'est une grande porte vers la vie, mais le diable en fait une porte pour la mort, pour la destruction. Mwasi aboti mwana, papa koko melisa mwana te. Mwasi mutakomelisa mwana kaka na oya lia kanzambata ko convertir yango ezobima pe ezala miliki mabele pona mwana. Alors vous allez voir que mwasi c'est un élément parce que soko landi penza histoire ya mwasi ndenge mwasi yana mukili. Vous allez comprendre que la femme peut être utilisée dans le bien comme aussi elle peut être utilisée dans le mal. Parce que namakamu ya butu oyebi ke bandoki babala na kape entre bango na bango. Yango soyoka lelo bazolo ba mari de nuit et tout ça se prépare et tout ça se fait. Nazo peso exemple moko maman Elisabeth. Oboti mwana na ya mwasi parce qu'il y a des choses que nous devons éviter. Yango na tango Bible zoloba mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Oboti mwana na ya mwasi ya kitoko. Mutu nyonso azoleka mwana kitoko mwana kitoko mwana kitoko baba zolo bake mwana za kitoko bango nyonso bazaka na mitema ya malamu te et komona papa moko peut-être na quartier to papa moko na kata famille mwana mwasi za kitoko ya kozala mwasi na ngai Mame Elisabeth abandi kozua ba $20 na ye azoya kobwaka pembeni ya bassin ya mwana
Mama bokilo, sombela mwasi na ngai savon. Mama bokilo, sombela mwasi na ngai mafuta. Mama bokilo, sombela mwasi na ngai bilamba. Mama Elisabeth Bachika, ya yebi kazali mukolo akobala mwana mwasi wana te. Mais c'est le début d'une grande alliance qui peut détruire la vie de cette fille. Parce que maman tango yo zozwaka bambongo wana, osomba mafuta, osombela ye bilamba, osombela ye poudre, oleisa ye, osombele soki bagigose comme on le disait à l'époque. Mais ozali kokotisa mwana na bamakambo yo yebi mutu na makolote, et avec le temps, c'est une alliance qui est établie. Parce que balobi, ce que nous craignons, c'est ce qui peut nous arriver. Des fois, makambo tolobaka. Bon, je ne parle pas comme Batuani Edge Balobaka, la passée positive ou la passée négative. Moi, la Bible m'apprend la foi. C'est que je prononcerai par la foi. Donc, Babiloko wana, ekot sakabatu na ba alliance, ekot sakabatu na ba pacte, ekot sakabatu na ba engagement, engagement conjugaux, ekot sakabatu na ba alliance, ya ba problème, ya ndenge na ndenge komona mwana, kitoko na ye, abala kate, pona nini, alliance moke salama banda bo mwana ezali ko peser sur ye, eza ko revendiquer ye, eza ko réclamer ye, ezali ko retenir ye, rien ne marchera. Alors ba biloko ya ndenge wana dozo kanzaba zoloba, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connaissais pas, parce que ba te belé makambo et le cas autour ya bana na ya vie na bango. Ba yebi yango te. Or, quand Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc, nous devons aller vers Jésus. Nous devons retourner dans la parole. Nous devons aller dans la prière. Nous devons exposer nos problèmes à Dieu et avoir l'humilité. Nous devons faire ça au cœur d'âme. On a besoin de saler là, chantage. Non. Quand on vient chez Dieu, c'est ton problème. Moi, j'ai fait l'essentiel pour que je sois sauvé. Donc voilà, Babiloko ya ndenge wana. Omoni mutunga na yebi papa moko awa na kisasa, je crois basi bakanga na prison. Azaraki mutu munene na ambassade na biso na bamboka ya bapaya. Mais lokola lingaki ya matambangu ba yebisie balobi kende ko devierge mwana no ya mwasi ya liboso. Makila oye kokweya na dra wana zwa dra wana yaka na yango to salela yo. Ozomona Maman Elisabeth Gisèle nazolo banoke le diable ne te demandera rien de moi. Même na ba occultisme wana, même na ba rose kurana, même na ba franc-maçon, même na ba ordre kabbalistique wana, même na ba magie, ba kosenga yo toujours ba biloko moko est possible. Masuba ya mama na yo, ba règle ya mwana na yo. Virginité ya mwana. Ba musuba ko biso ba lobi kende kutoka ndolala na ba sœur catholique, c'est toujours des choses terribles. Parce que pour qu'envoûtement est simba, pour que ben catation est simba, il faut bâtir moi liaison, il faut un petit lien, il y a quelque chose qui doit leur servir. Nazo pe ce exemple moko Maman Elisabeth. Ochi ebende awa. Ti ata rasoir moko wana. Alors okamati ema. Obandi ko bouger yango musika te na rasoir. Okomona rasoir ezo bouger. Mais contact ezalité entre ema oyo na ebende wana. Mais ezo bouger pourquoi? Basimbanité. Mais ezo bouger. Parce que il y a ce qu'on appelle la zone magnétique. Alors, nyoso yo bando ki baza kosala na butu, et loko mo ezo pesa bango makasi ya kosala yango soit mutu a sacrifié pa na bango, bozali makila moko, bozali famille moko, bozali na yekombo moko, bozali na arbre, bozali na setre comme bozali clan moko. Soki eza bongo te, soit ba yiba yo eloko na yo ya nzoto, suki, manzaka, elamba, sous-vêtements, singlet, soutien, chemise, pantalon. Donc, biloko wana nyoso, soki bango baza en possession eloko moko ya nzoto na yo. Ezala za na famille na yo te. Loko la za en possession eloko na yo moko ya nzoto. Makambo nyonso akoloba ekokomela yo. Alors ça, il faut que Nzamba sala moto grâce akende pa na Yesu parce que la vraie délivrance, il n'y a que Jésus qui donne. Voilà, il n'y a que Jésus qui donne la vraie délivrance. Alors, question na musu ezali boye. Na ngina tuna, est-ce que le loto mekamingi na banda ko na seperana za na ba nyama na ngana bokola, lokola mbwa, lokola nyau, lokola blo. Mais so na tali andengo zoloba baza ba instrument ou ba utiliser même na monde des ténèbres. Et arriva pe une fois, tozaka na mbwa moko boye. Mbwa wana aboti bana
ba kolombwa mususu waye babi ote il faut to kabola bana po bana oyo bazambwa na biso donc na comprendre likambo wana te na comprendre likambo wana te donc na ebité est-ce que eza mabeto boko la banyama ou bien to boko la te parce que bibo biba on peut bazamba to pe ba instrument ou ba utiliser bon ngai na lobi na kana ngai ke nyama oyo koko na ngai ya utilizaki po nakota nakoma tina niveau ya kosigner pacte na ngai na monde des ténèbres na monde abandoki ezalaki nyau mais na lobi te ke banyau nyonso baza milimo mabe sinon là je vais tomber dans une interprétation terre à terre bon bakoki kosalela bandoki bakoko salela eloko nyonso akosalela kinse kwa akosalela ngungi akosalela fourmi akosalela poso anguba akosalela tige ya kombo akosalela na ye ndeke akosalela chauve-souris akosalela n'importe même lézard akokosala lézard butu yo lobi nyau mais lézard tanga yaka na bandaku na biso bajeko basenga pe ata osana bagarde du corps bazokota na bango donc l'essentiel ngana lobi boye soki bandoki bazana pouvoir likolo ya mutu yeba ke Yesu aza kuna te mais soki mutu azana Yesu il y a la possibilité que biloko nyonso ba disposition tu à sécurité ezala en ordre pour que bakoka kozwaye te na ko pese exemple moko Bible le Bible si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ce travail en vain. Pourquoi? Parce que tous les projets de notre vie, Maman Elisabeth et donc, tout ça pourquoi? C'est que si Dieu ne bâtit la maison, c'est que les meilleurs ingénieurs, les meilleurs constructeurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Parce que natiki mwa tru mbula ekoti enoki ma ekoti linga na ndaku or tango mai ya mbula ekobanda kokota kana ndaku na ngai soki mbula enoki ekobebisa bakiti ata na sombi bakiti ya chere ekobebisa ata na sombi babiloko nyonso ya chere na ndaku nange kobeba alors il faut trouver un moyen de fermer ce trou et pourquoi? Parce que c'est moi-même qui avais construit mais si l'Éternel avait construit ma naissance ma vie sur terre mes études, mes fiançailles, mon mariage, ma vie conjugale, ma vie professionnelle, ma vie dans tous les domaines, je crois que je serai. Il y a moi la Bible et lobby. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Je peux aller ça un peu plus loin. Heureuse la famille dont le Dieu de Jésus-Christ est leur Dieu. Donc moi je pense. Et puis, Bible, c'est Salomon qui dit. Si l'Éternel ne garde une ville, c'est qu'il la garde veillant. C'est-à-dire, prenons la famille, prenons la vie de l'homme. Si l'Éternel ne garde une famille, c'est qu'il la garde. Oza na ba garde du corps. Oza la zoki na ba maître, o na zoka ba maître volontaire, pour ba colonel, ba voleur, ba epana yote. Tu n'es pas gardé, c'est Jésus-Christ qui est le bon berger. Donc, mutu nyonso ekomona ke makambo nga nazali koloba ndenge tozosala émission ke amoni ke non tamsuba yibaki elamba tamsusu azana nyongo parce que ezana batu na bakongo kuna mama Gisèle ezana bato babengaka ba chef de famille bambutankanda mfumwankanda donc bango les plus souvent ce sont des oncles oncle wana mutu azali ko engagé soki ya sepelite mabe soki problème ezali azu bana kazina nyo surtout na cimetière bake ko solola na papa na bango koko na bango kufa koko yo kenda mbutalu fonce yo kenda otika biso kaka boye ou bien ndolu voile yo kenda ondo fusu yo kenda biso siko tozo souffrir tala ba maladie bandoki banini tout ça mais Maman Elisabeth, qui vous dit que papa wana ndenge ya kufa to koko wana ndenge ya kufa azana pouvoir ya koya kosunga bino peut-être bandoki nde babomaki alongaki bandoki te peut-être maladie mute bomaki alongaki bangote et maintenant dans sa tombe qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse faire pour vous et des fois la Bible nous interdit bosolo la kana bakufite tango yo zome mabana na yo na nini
na ba cimetière bo solo la kana bango bo esprit na yo ya kosunga biso bo zui damjani ya vin bo fungoli bo sopi papa koko batela biso yango osopi vin. Or yesu ava kufa pesi biso binyo alobi tomela alobi makila na ye oyo yo ozo sopa tango ozo sopa makila ya bana nyonso yo memi na cimetière sans le savoir tango yo zoloba parce que camarade ya alobi les morts ne sont pas morts. Ils sont là, ils entendent, ils sont dans les bois, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont partout. Et tant que vous êtes allé vous-même éviter les démons, les esprits des morts, vous les avez amenés à la maison. Vous les avez amenés à la maison. Et même tango et pas baluba kuna oh nzolu yabakishi. Soso ya milimu ya batu ekufa. Yo bolambi yango. Et la Bible dit ne mangez pas de viande sacrifiée aux démons. Parce qu'il y a une table du Seigneur, mais il y a aussi une table des démons. Maintenant, banyama oyo basaleli yango ba cérémonie, balobeli yango ba biloko, basali yango ba cérémonie ya bokoko. Yo bomi yango olesi banana. Vous les mettez dans des dettes oyo bakobanda ko reklamaka bango et koya kokoma ba problème. Alors tout ça fait partie ya ba makambo tozobenga envoûtement et captation. Et des fois ndeko na ngai moko pasteur Delvon na salongo azana enseignement moko apesa kalobi qui a envoûté ma vie. Des fois kaka biso moko lelo oyo mama Elisabeth Bachika yo ke kolingana na magicien. Bokei na hôtel bolali na magicien. Yo kanisi vraiment que yo ko bima intact. Non bon ole mutema. Ok kolingana na ndoki bovandi na ndoki fiancé 10 ans 20 ans bolala kane bolamukane bolia kane okotika la normalité parce que même sida ya pamba ça se transmet même balobi otamboli na muyibi okomi muyibi mais na tango yo zokende kotambola na bandoki ozoli ya mbongo ya ba magicien ya ba rosicrucien ya ba franc-maçon ezali ba engagement ozali komi kotisa oza ko envoûter vie na yo moko. Docteur John Lokadi tala mo médiocrité osuna ebay komona mutu azoteya na chair asimbi serpent asimbi yango boye aprésentant yango boye asimbi miko azoteya allez recevez wana pesa envoûtement ou comment parce que bato baza na église baza ko acclamer ravi de joie. Je n'arrive pas à comprendre c'est quoi ça. Mais maman Elisabeth Bachika na lobi na bato baza kolanda biso kindoki ekoti na ba église na lobi na bino lisusu ke rose croix franc-maçon et Kankar, Ayam, Maïkari, Sekai, Onyi Edge, Oram, O Scientologie, O je ne sais pas, méditation transcendantale, O Zen, ce sont des sorcelleries, mais dans d'autres formes. Mais Sokolandi en à fond, c'est la sorcellerie. Alors, les loyaux, yo mutuna nzambe okamati serpa osimbi micro osimbi pe otelemi liboso église mais c'est ce que la Bible dit lorsque vous verrez l'abomination s'établir dans les lieux très saints mais les lots ce sont des histoires et puis même basali na nzambo bazako landangai mais nous devons faire la part des choses. Tango Nzamba Benga, Dieu n'appelle pas sans équiper. Quand il appelle, il donne la vision, il donne la provision. Il vous appelle, il doit vous équiper. Tango lelo tozana ba activité, ya ba délivrance. Toliko sala ba convention, ba conférence ya minene. Mais tozo kende epa ya bato ba na mbongo. Batuwana bazala ya franc-maçon. Batuwana bazana maikari. Batuwana bazana kankar, bazana yam, bazana na franc-maçon, na rose kuna bandi. Oke kosenga ye mbongo. Oyo ya ganya na franc-maçon oyo ya sopa makila ya bana ya bandeko na ye po akoma na mbongo yo ke kozwa pe kosenga ye mbongo ozwa mbongo wana fait étranger oya kotia yango na musala na nzambe mais ça pose des problèmes oyebi lelo mama Elisabeth Giselle Bachika ba pasteur ebele o bazwi mbongo na maboka ba franc-maçon o bazwi mbongo na maboka ba rosicrucien o bazwi mbongo na maboka ba magicien na batu nyonso bazana ba discipline occulte wana ba pesi bango oyebi ke ebele basuki mabe na ba ministère ebele bazwi ba maladie moko incurable ebele bakomi na ekobo moko ya makasi ebele batika na bango makambo nzambe ebele bake d'église epanzana ebele parce que les faits venant de les faits étrangers ne peuvent pas entrer dans les sanctuaires.
Oya nzambe eza nzambe. Ce qui est de Dieu est saint. Et ça respecte les principes de la parole de Dieu. Alors évitez ya kozwaka bambongo ya baframason parce qu'aza ministre, parce qu'aza PDG, parce qu'aza gouverneur, parce qu'aza député, oyebi ndenga ganyaka mbongo na yete. Balobi, ceux qui s'assemblent, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Non, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Alors, oyo ya nzambe te, oyo ya Yesu te, yo yebi état d'âme na yete, oyebi situation na yete, oyebi mbongo na yeso ki nguma te muta ko sanzela ye yango. Yo kamati mbongo wana ya ko tiango na makama nzambe, ça finit toujours par détruire. Alors tout ça, eza ba technique oyo bandoki, ba occultisme ba développer pour na détruire vie ya bana na nzambe. Lelo bato ebelo bazwi mbongo ya mabe, tala mabana na bango eza ko panzana, ba ministère eza ko beba, ba maladie ekwei, des maladies incurables, ba situation moko, et puis ozomona ba mbongo wana ezomema ba pasteur basala makambo oyo un pasteur ne peut pas faire. Mbongo wana ezomema ye na ba bar, ezomema ye na ba hôtel, ezomema ye na impudicité. Évitez de prendre l'argent des gens qui ont l'argent dont vous ne connaissez pas l'origine. Demandez à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est vrai, Dieu peut utiliser quelqu'un pour venir te bénir, mais pas nécessairement ces gens-là. Voilà ma dernière question, Isaboué. Dès que la personne est envoûtée, tu reconnais ton histoire, il y a des signes, oui, maman Elisabeth Bachika. Ce n'est pas seulement ce qu'on a Himalaya na Tibet, donc il y a des gens envoûtés. Mais Moutou, il y a beaucoup de signes. D'abord, les professeurs qui ne mentent pas, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Tant que vous avez mouli mon nzambe, okoye bake Moutou aza normal te. Il y a beaucoup, ezana ba makambo ebele tokoki komona. Na vie ya bato bazali na ba makambwana muto ya zali envoûté okomona instabilité mingi na vie na ye akoko banda likambo malamu makosukisaka yango malamu te lelo azali awa lelo azali kuna aza ko changer d'église comme il veut. Cette instabilité là bazana ba tempérament moko très violent soka zana timidité moko exagérée. Bazana pencha vers l'alcool, balingi nicotine, balingi bataba, ba drogue, ba stupéfiant, bazali balingi osala ba rapport sexuel mingi na ba vis contre nature, bato bazana ba makambo wana akolinga sala ba relation sexuelle na voie normalité, ya lingi soit na monoko, soit na anis, soit na bouche, soit na babiloko ebele. Si c'est une femme, tu verras l'instabilité babiloko wana, il est égoïste. Ils aiment parler seul, égocentrisme, bazana blasphème, bazana haine, bazana soif à vengeance, bazana rancune, bazana dureté de cœur, bazana mépris. Il y a beaucoup de choses qui sont insensibles. Balinga pe prière te, balingina bango pe makambalo sambote, soko bandeli eka makambanzambe, il a la haine des choses de Dieu, il blasphème. Il y a beaucoup de choses autour komona et pas ya muto ya zali sous l'envoûtement. Voilà, docteur, avec tout le respect, mais tu continuer place parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, on a besoin une minute parce que 2 minutes. Une minute. Il y a pour conclure. Moi, numéro de contact et puis on a 1 minute. Yesu mutaza kopesa délivrance ya solo. Ngai moko naza exemple monene pona kolakisa ke Yesu akoko libérer mutu na kindoki. Soka ko libérer bandoki, akoko libérer ba magicien. Tozana bakan lokola pasteur na biso lisungi mbula. Un ancien magicien qui a un témoignage authentique. Et donc Nzambe apesaka. Nzambe azana kopesa délivrance. Alors bandeko luka Yesu. Ozana ba problème nyonso ebelo yo kokape kolobate. Numéro à pasteur Nico Ezali affiché souvent. Il est à Paris, il a une église en Belgique. Entrez en contact avec lui. Moi, je suis ici au Congo. Tous en ma maman Salomé, ma maman Elisabeth Giselo. Oh, il y a un interview Azali pasteur. Donc, vous avez nos numéros. Prenez les numéros, appelez la délivrance se cherche. Donc, numéro d'Anga Ezali plus 243 9 98
97 85 03 plus 243 9 98 97 85 03. Maman Elisabeth Bachika, que Dieu vous bénisse. Je salue Maman Julie Lokadi et Docteur Job Moukadi, et je salue le révérend Miko Bachika avec Maman Liliane. Voilà, merci. Tu as commis la souka lelo mbote na rezo ko ya kaka kuna na Belgique et pas ya maman na ngai Charlotte Mwamba, pourquoi pas na Suède maman Virginie. Oh maman Elisabeth yango wana no sako na bino nzamba kwambo la bino. Mes respects na PDG na biso pasteur Miko Bachika le guerrier, maman Liliane, maman ya Balebele, maman Salomé, maman ni bane tumba nyonso ainsi que les Bachika nyonso nzamba kwambo la bino na bosin kuna te na sima caméra. Olivier Zola, mon condition, ya ba image et puis Ixen Sailon, Nzamba Badila Bino. On a de l'autre, bye bye. Amen.